Analysons avec Gilmans toujours Nakachaba émission Yaboye. Sœur Nangai, la mystique, la mystérieuse, Irène Mabweni, la dame des dames, Patricia Edouard Danapesino Bambo Théâtre. J'espère que Bozola Nanga, j'espère que Makambozo Tambola bien un instant. Irène Mabweni, Patricia Edouard, Novo TV officiel, Mami Sadik, merci na ba présence na bino encore une fois tozolo bela. Makambo ya concert ya Fere Gola oyo koleka na niveau ya Londres. Tangu Fere aza kopesa batu ba force. Apesi Fali, apesi Héritier, apesi nani. Je pense que ba oyo balingaki ba pesa force. Eza, il fallait qu'il baisse ande Fere Gola force. Il fallait qu'il Fali, il faut Fali appeler sa force na Fere. Il faut Héritier appeler sa Fere Gola force. Il faut Wera appeler sa Fere Gola force. Parce que Fere azana difficulté, azana ba difficulté à kobeta concert. Si katoko ta na makambu ya Londres, pourquoi na lobby Fere azana posa ko pesa batu force té. Ba force na ye ezana kilote iko pesete par rapport à force au Fali akoki ko pesa na Fere. Sans Fere Gola Fali azobeta concert à ba double stade. Sans Fere Gola Wera abeti Adidas Arena. Sans soutien ya Fere Héritier abeti double ba concert na ye. Ya dome na la scène. Pendant que Fere na Londres a cause na ba difficulté ebele on aza ko pesa bino bandeko bola nanga bien na ndenge ya mabete na pesi DMTV mbote ebele DM Dieu merci ba mbote ebele sikoza ndeko na ngai azo sala musala na ye bien na osenga na bino aza muta ba donc asala kama kama na ye bien ce bolingi ko kende kotala ebo kende kotala en tout cas il travaille bien. Londres pour faire abeta concert il faut azala na ba musicien. Ba oyo bazalaki na ye o batikalaki na ye bakimie déjà baza na Paris. Déjà batuwana baza na signe baza ko bebisa image ya Fere Gola pona ko senga ba visa parce que histoire ya oyo eza na Paris e ko tikala na histoire tango ko senga pe visa na Londres eza na kati ya ba histoire eza Schengen bakotala histoire na ye. Déjà plus de 3 musiciens bazoya bazotikala kana poto. Pendant que azana ba antécédent nanu ya bangulo azana problème ya bangulo salai que ba bloquer mais sika ba musicien pe baza ko longwa baza ko kimaye baza ko créer pe ba problème administratif pour na Fere Gola sika bino ba gola bokozala bato liboso ko finga mama ya culture wana ministre ya culture ki azabolole azamayele te boko finga ye mais bozo bosa na ke c'est Fere Gola qui est le problème. Ba visa yé mutaza problème. Batika koko sabino. N'est-ce pas que trésor Congola uti koloba yemoko ke ba buki main noire. Trésor Congola lobi ba buki main noire. Cela veut dire que main noire eza li sous-souté. Mais onga naza komona anticipation nanga eza analyse. Na okiko za la pena na faute. Mais eza analyse. Ba musicien kolongwa na bango na France. Pendant que Fere aza ko préparer concert mususu na Londres. Eza élément moko très négatif na concert ya Fere Gola na Londres. Ndenge toyoka ki ilunga lobaki koko na biso ilunga lobaki Fere aza na posa ba musicien te meye moko akoyemba. Donc concert Fere déjà tango bozo kende kotala Fere boza la préparer que Fere aza na posa ba musicien te ndenge baza koloba ye moko koyemba. Donc ce qui concerne comme il y a mutu moko donc jet set eza isusu na tina te ya coexister parce que moi pe même batu na poto ezate ba oyo baza na poto bazolinga ko travailler na Fere te bazo kima eko kima. Pourquoi baza ko kima ye? Au moins Fere tango abimaki na maison mère alobaki nini amonaki ba charge komaki ebele. Donc azalaki bien mais ba charge nde ezalaki ebele moyen continuer na maison mère ezalaki te falaki aluka mbongo ebele par rapport à ce kozwa na jet set na maison mère. Donc azalaki na mbongo mais ba charge na nde ezalaki ebele. Faut comprendre. Mais oyo ba Charlie solo baza ko kimela ba échapper ba kimi
banani oyo soki ba Rizé agola bakimi ba Ferrari bakimi boyoki makambo seri ya Charlie Solo lobi baza ko se retrouver te concert na bango concert nyonso oyo ya Adidas Arena double Adidas chaque musicien a Jet Set azwaki 200 euros 200 euros par nanini wana bake na nini na oyo nini ING bazwaki pe 200 euros oyo pe bazozwa de to concert ya faire ezalaka 200 euros. Imagine toi mutu aza na bana oza na famille mais bino moko bolozoloba faire aza papa mapango aza mbongo ebele mais batu na ye baza ko souffrir soki azalaki mutu ya mbongo nde tozomona mbongo yango na nzoto na bango. Est-ce que tokoki ko comparer Jet Set na la team tango tomonaka bango Jet Set tomoni pe la team anarke tango azalaki na Jet Set azalaki mutu akokonda mutu ya moke akena maison mère nzoto bandi ko vimba akoti la team a vimbi tala ndenge ya community tono nzoto soki tosali comparaison ya vie sociale ya ba musicien ya la team na vie sociale ya ba musicien ya Jet Set bango moko bayebi ke la team eza makambo bango baza na avantage po babetaka ba concert na Congo chaque fois concert ezanga kate ya la team ezala ya gouvernement ezala nini baza kozwa ba caché na bango et puis na poto pe héritier azobeta pe na poto ba avantage yango wana ba musicien ya la team baza presque ndenge moko na ba musicien ya F victime bango tu baza ko se retrouver bango tu baza ko vivre bien par rapport eza comparaison par rapport ya Jet Set sika tangu fera ko kene na Londres ba musicien nini ndia ko mema po ba kende ko yemba kuna soki fera ko zala na ba musicien te déjà concert yango ekomi mami mutu nyonso alingaka kende ayoka ba musicien ne ba koyemba ba chorale wana cohésion wana mais fere ye moko ayebi bien na motema bino ba golande bozalaka deep bolinga ko comprendre makambo te to mata to kita marka oza koya na poto te to mata to kita ilunga ba koya te combien d'années oyo tozomona fere aza kozwa ba visa te sika déjà si ambosibilo asia meseni ko ya ye moko nini nde ko pekisa akende ko beta na Londres ye moko nini nde ko pekisa ye encore une fois bandeko boyo kelangai ba visa ya Londres e kozala na difficulté faire azwa parce que azana ba antécédent ebele ye azako kende na ba Londres kuna po azana mukanda ya poto awa nazolobela faire gola te nazolobela mouvement na ye po bakende poto ekosenga makambo ebele yango bozomona mutu azako comprendre le système de jeu faut comprendre ba chite libre za ebele chite libre fere akomi na suka fere azako senga présence ya Fally azako solliciter Fally asalisa ye na makambo ba visa fere azako senga azako solliciter connaissance ba carnet d'adresse ya Werason ya Héritier Watanabe ya Fally Ipupa po basalisa ye azwa ba visa fere azawana azako salisa azako lukisa pardon ndeko na ngai Irene Mabwene ko contredire ngai te ba TV Nouveau TV officiel ba Mami Sadiki boyebi makambo le seul problème ya faire gola eza orgueil akanisa kiete po abeti boye akomi boye asali boye akomi boye lelo ye moko amoni ete malgré ko finga ba héritier malgré ko finga Werason ye moko azongi na nzela ye moko ko mona ete o makambu nazeko na bakosa kingai batu bazeko nini komemanga na loyenge ezalaki eza ba Gauthier Sey eza ba Israël Mutombo bazomema nani fere gola na loyenge lelo fere ko fungola misu lelo fere gola fungoli misu eko mona ete pona zwa visa il faut nazala na mulongo ya ba association il faut nazala pe connecté il faut nazala na carnet d'adresse sika carnet d'adresse yango eza ya banani kuta Fally Ipupa afandisa Werason afandisa Héritier afandisa bango bafandisa sika fere sika ozana problème parce que po bandi mayo il faut pe kotala makambo sala il faut kozala capable ya kosenga ka bolimbisi même chose makambo na lobaka chaque jour eza ko rattraper Mark House asala mabe mingi na kombo ya fere gola Mark House na ilunga basala baloba makambo ya mabe ebele
bafinga batu pona ko sepelisa ba Gaulois. Gaulois aza na na poto aza kolia bien. Gaulois aza na ba pays Schengen aza kolia bien, aza na Canada, aza na États-Unis aza kolia bien, aza ko vivre. Sika Marc Aouz yo Gaulois ni naza ko salisa yo pozwa visa. Gaulois ni naza ko salisa yo ndeko nanga Marc Aouz. Ndeko mutu te. Yo zo sepelisa bango bazo seka bazo sala makambo na bango. Mais yo mutu za ko souffrir. On a lobaki te. Kana lobi ba vérité kaka sur vérité. Faire concert na ye ya Londres. Eza na gestation. Assurance eza te. Akoki ko kende na ye attaquer faire. Mais orchestre na ye chance eza muke ba kende kuna. On a lobaki te ngana zo lobakaka. A plus.